toyoki ke Didier Nzongo bakangi na Kinshasa. Didier Nzongo bafundaki ye ale plainte sango lelo aza na parquet. Ngata ke journaliste d'investigation na wa information na téléphone té na kiti sur le lien na yeba. Est-ce que c'est vrai Didier Nzongo aza na kati ya parquet ya grande instance ndenge balobi? To inga to yeba vraiment to kota na kati ce qui asalaki nini ce qui clash ezalaki envers ya nani to yeba ngo dans cette émission. Vous avez interpellé alors? Nazaki na ba démarche administrative moko na parquet. Donc bref, donc yango na parquet voilà qui na makambo. Voilà, yango tokendaki na l'état au moni mboko quel que soit j'ai des relations. Mike Lokamba, j'espère oyebi. Tout le temps mikolo. Voilà. En tout cas, naza na relation na garde républicaine. Voilà, naza na relation na présidence, naza na relation na autorité minene. Général Kassongo. Voilà. Nazaki na parquet pour na dossier, il y a individu. Na luki makambu na ke parquet, na ko kene makala te. Na luki makambu na ke parquet, na ko kene makala te. Ngai na démarqué les individus parce que c'est des gens mauvais. Oui, on sent la zone c'est des bons là. Mec, le kamba makambu c'est na bossa non ngol la musanga susu. Mais c'est na que peut-être to ko régler na lilita. Parce que mec le kamba c'est le comme on tous les individus quel que soit. Cet individu de mon collègue l'artiste MC Weranson, cet individu de mon collègue l'artiste MC JB Piana, cet individu de mon collègue artiste MC Antoine, cet individu de Bangotou va faire héritier. Et les Kings aussi, les Kings fallait pourquoi? Mais c'est un individu. Banama Iwana Bazako Benga même, ba collègue Nabino, il y a des journalistes, ngana les kanaba chaîne na bangote. Ah bon? Baza kutuna même batou. Est-ce que ba makambo ya loba pour les individus, ya ba musicien, ba fali, ba wera bani. Est-ce que ba kangi était tala ki motema mabe. Le problème c'est quoi? Les individus na baza ba artiste musicien, baza ba saperté. Yango moni na zote mais bango ba lobe la musique. Ngai disant je confirme. Je confirme na micro ya Mike Lokamba na 3W Afrique Lengi. TV. Aucun individu de mes collègues artistes et musiciens, même les artistes et comédiens, on a nandimaka na bilamba, nandimaka bangote. Qu'est-ce que la JB? Nandimaka, mais tant, banana ya, na senga qui est. Na senga qui est, sokaza, compétent, qualifié à top beta, nambuzu. Tala, 10 secondes les ébélés. Ah bon? Beta JB piana. 10 secondes les ébélés en face à JB piana. Wana kutu cet individu la takabilama minene mwana mikondo asundola ba parents na ye na mikondo akenda ko soma ndaku moko na malweka naza na image et inondé te Cyril ndaku malweka na yebisi ngana binda kune eza déjà inondé oyebi ke petit wana ote olamusinga lo moko bien oyebi ke petit wana Cyril ayaki na bilamba nanga ngab na yamba ina émission nalobi na yo c'est la mic tezela mais nalobi yo zolo ba Cyril a sapé siko yo yibisanga sapé na likolo ala takatei 60 na sazola ta 38 azana te ya soso donc ça pango baby na utaki ko beta bango ba kao debout avant na kisasa na cet individu mususu nani azape na kibeka boy Patrick Meka na beta ke kao debout Zambe ya blouson. Je frappais Bino na blouson. Mec Lokamba, est-ce que la SAP... Non, mais est-ce que la SAP c'est du blouson? Cet individu n'a son mic, n'a qu'à s'en charger, n'a individu mususu azotinda ye on a le bac à lia kangulu ta mela sou kangulu a beta ba tonga ba produit. Patrick Meka. Ye ba beta tonga produit mususu nani? Trésor Ngando. Oh, Trésor Ngando, papa yoyo. Mais na lobi zo benga tu papa yo un individu ba lataka ba bilama minene okomona na moi ba blouson bazaka na ba jinte bazaka na ba costume c'est traité bazana c'est mais c'est pas des sapés mec ya on a moni pe
l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, très heureux de vous savoir si nombreux pour suivre cette émission Jardin des Stars. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous captez, vous nous suivez en ce net moment un peu partout à travers le monde. Encore une fois, bienvenue sur nos antennes www.africa Elengi TV. Je pense que vous êtes nombreux à suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Comme d'habitude, aujourd'hui, je vais devoir recevoir notre invité qui nous parvient de l'Europe fraîchement. Il s'appelle Didier Nzongo Mokonzi Angaba. Toi, Sakidila. Solo et belé par rapport aussi à voyage naïe ils ont le cas comment dans le Kinshasa parce que toujours moi nous toyoki que Didier Nzongo bakangi na Kinshasa Didier Nzongo bafunda qui est à les plaintes sango lelo azana parquet ngata que journaliste d'investigation na wa information na téléphone té na kiti sur le lien naïba est-ce que c'est vrai Didier Nzongo azana kati ya parquet à grande distance ndenge balobi toinga toyeba vraiment tokota na kati ce qui asala ki nini ce qui clash ezalaki envers ya nani toyeba bango dans cette émission. Et sur ce plateau j'ai réussi pour vous l'homme qu'on appelle Didier Nzongo, le grand sapeur oyo a boyebi déjà rien à commenter, rien à prouver. Bonjour Didier Nzongo. Bonjour les grands journalistes Mike Lokamba. Oui. Yo déjà la bengaka yo journaliste compétent, qualifié, voilà. Professionnel. Donc d'abord beaucoup de toi ça qui dit là dans l'éternel. Nandenga pesinga vraiment opportunité ya koleka na micro na yo Mike Lokamba na 3W Africa Elengi TV. Voilà. Chaîne vraiment YouTube et autres donc qui ça presque tous les chaînes surtout il y a ba vieux on a balingi ko CDT. OK. Les bâti que la bino nouvelle génération pour travailler. Bazambamba donc na réalisation il y a Peggy Bokele na yebisi comment les jeunes réalisateurs na monia walati ba avec ça ba balancer ga menga na lobby Mike Lokamba réalisateur ngata son excellence Didier Nzongo Mokonzi Angaba mbutu na bilamba on nini mais a pas de souci toi ça qui dit là vraiment Nazanakin merci son excellence. Merci très bien. Alors avant là tout nous santé et puis évolution ils ont marché comment 8 voyage nayo mais batinga message ezaki lobby ke bakangi Didier Nzongo azana parquet yo mutoko préciser biso awa bakangi yo obimaki eri nini batiki yo puis bakangaki yo na motif nini. Merci beaucoup ndelo ba toi ça qui dit la Mike Lokamba. Monika ka biso ba congolais yango na lobara vraiment donc un d'abord tolinga na kate dès qui monte mamabe souvent je me suis dit vraiment toi ça qui dit dans l'éternel ndé naza congolais mais s'occuper naza nanga congolais té na koyi kuzape na regretter bon yo ebika ka son excellence Didier Nzongo ndé na ba mokonzi anga balé wadi oji Chilombo les chefs de famille par force les présidents de la cour constitutionnelle et de la famille nzongolaise Mobimba. Donc, grand star, l'artiste et sa père est compétent, qualifié, professionnel. Bon, yo yebi, inga benaza mutaba mbutu. Donc, ça fait 20 d'années na carrière à Bilamba, na carrière à Lisango. Naza pe seul artiste et sa père au lelo. Na tel vraiment les individus. Banti Valère. De mes collègues artistes et musiciens, les individus. Il y a mes collègues artistes et comédiens. Bon, de toutes les façons, vous avez interpellé alors? Non, je n'étais pas interpellé, mais Nazaki n'a pas de démarche administrative, n'a parquet
parce que na PAD palais à tes ans baki coucou mais l'essentiel na soma parce que biso ba saper déjà Mike Lokamboyebi to kufaka ba pauvre ah oui belé hein to voyagaka troté toi kapekin troté to tongaka te donc nazaki na locataire na ngai à Lemba donc nazwaka to ke kuna mukuse nazwaka garantie à 7 mois garantie silaki. Après Sali Banda ba confinement tilelo toujours que dans les 6 mois à Futakate en plus nanda kunanga neti aller maison office et 5 chambres parce que na modifia à l'ouest 3 chambres te ba sous locataire d'accord studio ezaki na se individu wana a se permettre na studio wana ko construire sous un endroit pour comme chambre salon sans préalable bien boyé donc sans propriétaire ayeba en plus aux autres il y a 3 sous-locataires $100 $100 $300 aux autres sous studio au construit et ça les chambres salon doit $100 ça fait $400 ngolo futanga $350 7 mois futakate garantie à futakate donc bref donc yango parquet voilà qui na makambo voilà yango tokendaki na l'état omoni mboko quel que soit j'ai des relations Mike Lokamba j'espère oyebi tout le temps mikolo voilà en tout cas naza na relation la garde républicaine voilà naza na relation na présidence naza na relation na autorité minene général Kasongo voilà kutu yango no luka makambo yo tangi menga na koyi kotanga yango no luka makambo oyebi ba kokotela yo kasi yango nazo ya yango donc ba relation na koki kotanga ba komona ba ote pona cadre ya secret professionnel. Mais tout le monde est au courant que Didier Nzongo, nazana ba maman na ba relation que on pende 5 pe na luki makambu na ke parquet na ko kene makala te mais moni RDC lelopé il faut te respecter mi ko Mike donc personne est au-dessus de la loi donc on a zonga nazaki na parquet pour na dossier il y a individu il y a locataire nanga pour l'instant nazo ebiso cet individu elle est en prison toi ça qui dit là mission accomplie. Toi, ça qui dit là. Voilà, bon, ici c'est ça, toujours ça. Dans un sikoyo, tu as eu moins chaud dans un moins d'ambo. Voyage nayo, na Kinshasa. Parce que si tu as des belé, ça perd. Oh, il y a que ça na Kinshasa. Après Corona, après Covid-19, tu es bien, tu as la pandémie, il a frappé tout le monde. Tu es belé, parce que les lambons ont été. Il y a que ça na Kinshasa. Donc, toi, ça qui dit là, Mike Lokamba, pour la question, avant la question, je salue d'abord les jeunes journalistes qui l'aient si. Parce que nous avons soutenu la nouvelle génération. Voilà. Parce que, au moment où la question, qu'est-ce que je suis venu faire na capitaliser comme tout français, na yeba comme là, vous êtes dans mon public, tu parles de la lingala, na côté ici na français, ma camoni na yeba ka français te 20 ans na poto. Bon, de toutes les façons, nous t'avons plus que ça. Na Congo. Donc, pour la question, Mike, comment dans la vie, il faut qu'on ait une ambition. Très bien. Moni babiso ba Didier Nzongo avant kende ba mikili. Donc d'abord on a Congolais. Congolais vraiment vrai Congolais à RDC na Botami na Kin. Na commune Ngaba. Qui en a 44 après père azena ba parler belé na expliquer kutu. Après ay comme mabiso na avenue université commune na Makala lopango famille. Donc on a des photos za ambition. Ba mboka na ba pato kendaki poto luka. OK. To luka tous doivent réciter, tous doivent payer mayele. Mais ce que tant yo ke na mboka bapaya, ozui récite, ozui mayele. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut zongo ça la retour au berkay na mboka na yo ou la ki sa ba compétence, ba qualité. Na fokolo ozwa ki kuna o construit a na mboka na yo. Parce que non peut ce exemple ne biso za ba poto ana. Soki oyaka na mboka na te cela veut dire o nyo sozo zwa kuna e kotika pas mindele. Voilà. Donc, il y a qui vraiment pour un projet à fondation. Parce que j'ai vraiment des. Nous avons pas vraiment des relations avec l'autorité minene, des relations avec la présidence. Au moment où il y a des relations dans l'époque, il y a des relations avec l'autorité. Où il y a l'État, l'argent public, la pension, tout l'État pour troubler l'ordre public. C'est fini. Ok.
C'est pas ça. Maintenant, vraiment, on y depuis notre président de la RDC élu par le peuple, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ndenga na mesana ko pese kaka ba titre, les chefs de l'État, les garants de la nation, les commandants suprêmes de la FARDC et de la police nationale congolais, de la RDC, les chefs suprêmes de la magistrature, tangu après taki serment na ye alobaki tous les diasporas congolais RDC bazali banda o yaza na projet na ye aya na mboka na ye atie projet na ye na mesa soki projet na eza kitoko ba aider to kumbeli mboka ensemble ndenge moko voilà Didier Nzongo ye na projet oui na projet na kati ya mboka na yo oui na ye ki vraiment pour na fondation ba dossier pe eza en cours parce que la fondation de nationale autorité na côté dossier nanga ba ko étudier dossier ce qui ba projet ça bien parce que fondation na pe na idée ko aider les enfants de la rue parce que Mike Lokama toujours tambola avant tu to kuta na Gombe to kuta na Gombe OK yoko tumto laxing lobi son excellence taki sasa na biso na moni ba maman na ba papa na bana Talari. Donc, fondation est pour les enfants de la rue, les enfants malades, même les militaires, les policiers, qui sont tombés victimes de la guerre. Il faut qu'on mette un sunga. Donc, dans ce sens, deuxième qui veut une idée, na côté qui déjà dossier na ministère ya culture parce que dans un séjour moulaï peut-être si Dieu le veut tu la invité ou convoqué et pas ministre bino ba boyebi ba français balobani so côté dossier ba accepter dossier aux invité ou convoqué aux a invité je bon on appelle français nandi malanga français mon boulot donc dossier kotaki pour na ba mes collègues les artistes sapeurs ou ya Kisasa malgré tout bazar na bango compétente qualifié professionnel mais nazo bunda sikoyo ndé na côté dossier ba meka ko reconnaître biso neti artiste parce que au peut tozo sala makambo au peut tozaka artiste mais dossier on na lingina lembisa muke parce que na remarqué ba mes collègues artistes sapé yakin on dirait vraiment bazar individu ba collègue sapeur ya Kinshasa donc na projet on a pendé zaki na marché dossier za mais nazolinga na comme kota doute parce que na comme considérer ba sapeur qui ça comme des individus. Ah bon? Mais c'est des individus. Mais comment batu mobimba bozwa kaka ba makanisi yabe site nanga ki na sala nini nanga na sa tourner moko ya bango na invité tous les sapeurs yakin ya 24 communes. Le part de la SAP. Voilà. Mais Bazali, on a sélectionné 24 communes. Moko, na sa bon compétition. On a une pièce maîtresse Moko ya Yuji. Vous avez une valeur, il y a 15 000 euros. On a 5 000 $. On a gagné. Mais les lendemains, on a fait ce message d'émission. Il faut que les individus dans la télévision. Pas comme ils coïncident sous son excellence. Peut-être aux autres convaincre Bangote mais na lobby inga la tinda ki mutako Bango za rateti non inga la tinda ki mais ba ki tetia mutu makasi parce que pour être sapé il faut avoir du sous et le konga naza ko telemela ba frère na ba sapé mais c'est des individus bolingi bilama mais bolingi musalate mais qu'est-ce que tu vas pour être bien habillé il faut avoir de l'argent. Mais si tu n'as pas d'argent, je vais vous exemple, mon Mike. Vous voyez que Mike Lokamba, chance kaka, naza payande no bakakti, c'est sapé compétent, qualifié. Vous voyez ceux qui n'a concerné les bons manara, qui n'a pas bilamba, n'a pas minene, ba manteau, ba blouson, n'a pas de doka. Nani. Mais dans la température, donc, quand on a senti que ba pièce musune nango ba veste ba nini j'ai pas le temps ya kolata parce que naza tout le temps na ba administration yebi sanga siko Mike Lokamba soki na par exemple na rendez-vous ou na ba commune ou na présidence na administration est-ce que na kolata bilamba na étiquette boto sola non mais jamais il faut être vraiment à la classe c'est ça qui fait la SAP mais ngana confirmer les lots. Ba collègue nankawana les lopas de la SAP partir d'aujourd'hui nkai na kotika la ko compter na binoté pe
Nani makananga binoté. En plus, na considéré bino comme des individus. Parce que comment mais Mike c'est qu'un individu les instituts. Voilà. Est-ce que Bango ne basawana peut-être basa persuadé que ba convaincu que non Didier Nzongo a représenté ka drapeau ya RDC côté tali à sap na ndenge ya mikile. Non mais Mike Lokamata on a le dans artiste c'est sa père. L'artiste c'est sa père. Le plus célèbre de la RDC, l'artiste c'est sa père. Le plus dangereux du monde. Mais c'est moi le patron. C'est moi le chef Moutako Chanza Zate. Parce que, au moment en plus, je ne comprends pas ce qui m'ont vraiment yo qui les individus. Oui, mais on dirait bateau. On dirait bateau karaté. Vous n'a coûté des talaka bakate les côtés. Ça pas doit être ce qui pas griffe m'tatonga. Voilà, merci. Donc cela veut dire au moni il y a un moment nazo meka Mike. Na ba frère nanga ba sapé vraiment ba meka ko respecter sap. En plus les incites ça passe pas. En plus nini pona si ça na ke mulaite bango bazala ki esprit ndenge son excellent Didier Nzongo mokonzi anga baye na bando tamula tamwana bango ba groupe ba 15 balanda ko mais non. Na ninga na meka ba joana obike na zay ko kende na hôtel Pullman ba rendez-vous moko important. Jour on peut tokuta na Gombe wana. Côté anine. Na Pullman no apemé inter. Oui. Na mekaki kozwa mi ba na tamwa ba oyebi ke na sala ki la justice to zaki on oyebi ko ndiye ba benga la ka ba yeninga neti ba mbinzo ba bilama minene ba mat oyebi ke na bigo to kenda ki na muto abimi alobi mais son excellence ça se passe pas comme ça quand même ozo memelanga groupe des individus ba bandi ko beta ba sapato ko loba makasi ko mela ba cigarette kabi mais tangu to bimi kaka wana ti lelo na ndenge ba benganga bazwanga soute bakomi koleka na bensit siko yebisanga les individus ya ndenge wana okoyede bango comment toi ça qui dit là voilà merci nous sommes avec Didier Nzongo mokonzi ya Ngaba. Alors vous savez combien de temps combien d'années dans le monde de SAP? Bon moi dans les vingtaines d'années vingtaine d'années bon vingtaine d'années un peu ça que kaka ya ndenge ya nzambe po na simba pe donc parce que na simba babiloko moko na simba gwati. Ah bon? Na simba gwa pona c'est ça le problème c'est que bino ba congolais comme par exemple les individus il y a mes collègues artistes musiciens na artistes et comédiens ba simba ba gwa mais beaucoup à Kanabangote. Mais nga disait non on a dit malin na simba bakisi pour na bilama. Pourquoi vous au quoi n'angate? Mais c'est compliqué. Hein Mike? To quoi non c'est bon. Donc bon. Moni yo Mike lo kamba yo yabi. To yakana mokilo yo poto souffrir te poto bonga. Mutu nyonso alobaka ke il faut kozela ya nzambe mais na boyite mais Mike ya nzambe wumelaka. Na kopesa exemple lelo nga Didier Nzongo. Nazo kende penda ba 50 siko soki na lobby par exemple nzamba takinga par exemple na 90 ans na koma mutu na som na tonga biloko yo mais wane ko eza nango inutile yebisanga même na 80 ans même aux millionnaires foko lango ça na nini nzoto déjà fatigué donc na simba ba biloko moko mais ça ba contrat yo yebi biso na ba poto ba biloko na biso eza nango ya ba contrat. Miyanga na zwaki na 2033. Ah bon? 2033 pour qu'on a maintenu na bilamba. Mais nazana 10 ans moko supplémentaire na koki ko renouveler 2 fois. OK. Donc cela veut dire donc ce pena donc cela veut dire pena donc tala 2020 tano 2033 13 ans ils ont été plus 10 ans qu'on renouvelé 2 fois donc 20 ans donc cela veut dire tina ba 2000 en tout cas 2053 même na komi na mukolo donc cela veut dire c'est bon mais attention ce qui to komi na 2033
10 ans pour renouveler 2 fois. Pour na ezala renouveler et que 5 ans na pesa l'un des individus de mes collègues, artistes et musiciens, artistes et comédiens. Bon, ça, l'attention n'a pas. Oh, il y a un moment où on est tombé dans un renouvelé contrat 10 ans. Ce qui a un problème, on a tombé victime. On a l'exaïe. Toi, ce qui dit là. Non. Voilà. Mike. Lui, c'est Didier Nzongo. Voilà, donc voilà, c'est la première photo de l'émission. En tout cas, on a senti maintenant qu'il est vraiment vrai. Et mais ma camarade, besoin au sérieux. Excusez-moi, au Yébike, dernière fois, bah, PCNA 2 ans moko supplémentaire na renouvelé qui. Ah bon? Nanga qui n'a pas ça, c'est un DVD de mon collègue, l'artiste Michel Weranson. Toi, ça qui dit là. Mais à Sauvaki. On va repasser Nine. Ah, mais bon, c'est un habit coupé ça, coupé ces années. Ah bon? Bon, il y a ça déjà. Pour le monde, on a fait la facilité. Banda au côté monde, parce que yo mom toujours le bango a un micro et Afrique et l'Inti. Banda au côté monde, on peut savoir jusqu'au jour d'aujourd'hui, où l'équipe c'est déjà combien de personnes il y a famille? Non, au moins mec le kamangai déjà, naza chef de famille. Il y a famille Nabiso. Bon, na bandela en question. Beaucoup dit déjà combien banda au Kepoto. Bon, au moni Mike le Camelon na biso liwa ezanzela ya mutu nyonso. Beaucoup dit combien? Bon, yango nazoya liwa ezanzela ya mutu nyonso. Nzamba sala lelo asala bien firme, asala mwasi, asala mobali, il y a des riches, il y a des pauvres. Mike le Kamba biso tout ko kanakate. Pour ceux qui to kokanaka ou bato bazaka kokufa te nde mokili lelo etonda liwe eza naturel eloko na yebi si omoni ngai maso na nga nasala biso na bapoto bamakambo wana ya koboma na masolo ezalaka nango te eza mfokolo na yo mbongo na yo j'ai des collègues basambola bacollègues basambiaka na baéglise ya franc-maçonnerie, surtout les individus de mes collègues artistes. Et belle est sur une attente, bon, tu coûtes avant la église à franc-maçonnerie. Mi balé au beaucoup tana? Mi balé. Qui le kambanaza na qui ça yo yebia mi be kozali. Kasi yango ba no ba changer ba langage. Banda zala belo mo banda Didier Nzongo ya Kinshasa. Oloba aussi mal ya wera santé, le mal ya wera santé. Oloba le mal ya fali pour pâté. Non mais Mike le kamba yebi. Mboka na mboka eza na makambu nango soko ke na mboka moko balobi tambola makolo ngulu oko tambola parce que moni mboko vraiment mibeko eza RDC na biso vraiment lelo mibeko eza yango moni nazo sabatu yango zo banga prison te nazo banga te il faut to meka ko sala ba tension na ba outrage outrage de mex outrage cela veut dire c'est quoi outrage par exemple ndé na l'équipe na bandi kokota na ba vie privée familiale, vie privée où il y a individu moko boye. Par exemple na biso neti boye na bandi ko lekamba moko na bandi ko inciter ba konzi ko inciter le président de la République, c'est une outrage. Ce qui ba kango ko qui même 15 d'années d'emprisonnement, ça remis de peine. Même à ta collègue non musicien ceux qui voilà. Continue na vie privée. Ceux qui continue na vie privée. Mais il y a ba démarrage et ça outrage té. Ngai na démarraka les individus parce que c'est des gens mauvais. Oui, on sent la zone c'est un bon là. Mais qui le kamba makamunga si na bossa non ngol la musanga susu ba ko yo moko lobby déjà succès ala ki Didier Nzongo ba ye ko lokota ye Didier Nzongo na parc. Ngako na motel no ba ki fallait za la bongo ba journaliste ba mic ba micro ya kili. Mais au moni j'ai pas besoin de ça. Au moins, cet individu de mon collègue, l'artiste MC Weranson, les mécénats, que peut-être toko régler na lilita. Parce que mec, le camarade, c'est le commun, tous les individus, quel que soit. Cet individu de mon collègue, l'artiste MC Weranson, cet individu de mon collègue, l'artiste MC JB Piana, cet individu de mon collègue, l'artiste MC Antoine, cet individu de Bangotou va faire hériter. Et les Kings aussi. Les Kings fallait pourquoi? Mais c'est un individu. Mais je peux se battre un individu. C'est un individu. C'est un individu. Okay, voilà. Malgré tout, j'ai des relations, mais ensemble, Bangotou, même à comédien. Nous avons les individus parce que
c'est des gens qui vont rendre biso malheureux. Mike Lokamba. Ah oui. Parmi combo tanga musicien, comment ça? C'est là, Nakoya. Excusez-moi le terme, mais parmi tous les individus, il y a des individus, tous ont une relation, par exemple, héritier Watanabe et Ferré, tous ont une relation. Mais souvent. Anniversaire, n'est le loi héritier Watanabe. Et talingaïté. Et talingaïté, banana ya nazo appel à Moutouté. Nako s'est trompé. Au yébike, ngana salaka d'intervention et belé à des individus. Même mon collègue l'artiste c'est Ferrego là. Nauti qu'on a un problème, il y a grave. Ce qui est lelo na comment considérer c'est un fali pour comme individu à cause pour na Ferrego là. Nandeni. Photo le ba vérité. Loba sikoto kayo nandeni. Mike Lokamba tant on a dit ça ka public bato bazamité mama be ils sont mauvais bato ba croire kananga te. Oyebi que même be na ki sasa. Ferrego là tozani ba voisin. Ba voisin oui. Ayebi nazawa. Tokute na bango na autant ba chaîne na télévision te po et ko les canettes tozo sel bango publicité awa na Afrique Lengi TV voilà pourtant na ba chaîne no pe bango be mission bango le kaka batanga Afrique Lengi TV te biso pe to ko profiter te po to tanga bango faire ça lini nazara awa na yebisi yo linga kinini ayo tala mais na lobby Mike to solo la rako et bon siko bolingo tolo baka biso ba sapé na ba musicien siko eza ya nini eza nango pona fokolo te nga pe na bon résidence naza na bon résidence naza na jeep naza na ba mbila sécurité mais donc lukaye eza un problème te mais na lobby comment tous les individus nga na défendaka banda naza na kisasa wa nazui appel ya mututé ni contact mais c'est pas normal peut-être ozomona nazo zwaka ka paix, il y a une nouvelle génération. Même bino, journaliste, bientôt on considère qu'on benga bino les individus. Oui, mais que Mike et les Kelinga, il y a des parce que mon ne boza na boulot na bino neti bino, boza ba journaliste compétent, qualifié. Il y a des journalistes, nga Didier Nzo na koza audace, il y a ko benga. OK. Neti so to bino ba Mike, to ba killer. Tozu belé wana tout cas soit ngai font na benga mais il y a des individus par exemple quelques chroniqueuses ba journalistes musupe bango za audace na bango il faut bango ba benga mais parmi bino ba grand oui qu'il y a 3 même 4 donc ba ibisinga pena vérité son excellence to collègue moi to les qui sont na chaîne ezate parce que ceux qui to les qui sur cet individu de ton collègue Weranson à colocation la chaîne à bisoté ce qui te l'équisio cet individu de ton collègue Fali Poupa à colocater parce que vous avez un problème non mais qui journalisme bébé en plus mec tout nabino ce qu'on est tout ça yo tout na ba question à les individus là mais yo tout ça na chance ya kukuta na bango pourquoi tout na ba no question à Didier Nzongo s'il vous plaît ndenge osali constant Toroutuna bango parce que tout le banet likambo yangana cet individu de mon collègue l'artiste SM Weranson dans les 15 d'années mal kilo kamana biso moni les individus wana ba kosela kabango makambuté après combien d'années obimisa c'est ça mais des années mais obimisi yango mais na lobby nyongo si la raté motiva ki yo obimisa yango mais parce que na pesa ba fokolo nanga et belé banda kwana ya tongi ba mituka en plus na koma bien na ba na bangoko c'est ça ne ba na la plupart ya batapoto beaucoup na ba ba musicien c'est parce qu'aujourd'hui ba musicien bazotonga lelo ba musicien ba na mituka ya bien ba na ba carrosse ya bien nde ememi wana et pas na bino bango te ngape na zone di manette ngape na koma na na bango jalousie donc ya ko sakanate donc même les hommes qu'on a bango koufi na remet la champagne non pas jusque là pas jusque là non na yebso Mike na souhaité parce que na non et vous dérangez pas mais na lobby Mike opinion nangeza yoté en plus makamuna zoloba bata yango na responsabilité ya Mike Lokambate mondo kota na mo pena gena mondo mo pena mo ezozanga na nef na lobby na yo bato pena na koma na haine na bango motema mabe
Ngapia no bin Zambia longo vraiment. Pourquoi kaka bango banda ko minene ba mituka ngana za na ngote? Et mon epsi Nzambe na bime papa Nzambe. Na koki ko changer ba kisi wana te vraiment et comme ya ba fokolo ba mituka ba immeuble. Nzambe ngala ko simba kaka kisa bilamba papa Nzamba lobi likambute tango ko renouveler na 2033. Soko pesi biso ka individu moko ya artiste miso ayebana. Oko kama mituka na ba banda kuneti bango. Toi ça qui dit là, tu peux ça mbote rapidement. Na bande bele ba utala biso en ce moment na poto wana d'abord toi na Kinshasa na boss Eric oui Mandala le big boss Eric après Dubaï donc vous êtes de retour déjà à Kinshasa et toute la famille na pesi ba mbote ba Willy Mandala na bosanité. Je dis merci comme ça à Kaya Moucha en Afrique du Sud depuis Cape Town. Kaya Moucha to pesi mbote pourquoi pas na l'Impopa. Ah, donc l'ami du King, l'ami du roi. Donc merci à toi. Na bosani te bande koza vraiment ebele Gauthier mascotte na kati à Londres to pesi vraiment bambote na pesa pe ba collègue na yo oyo ba osala pe musala ba défendre culture ya sap na niveau ya poto ba benga mikolo FIFA de la sap hein. Na yebisio. Donc bon, yo pesa na ya yo ngala ko loba pe ya ngai. Martins Massinda elamba nelamba. Mondialiste. Les mondialistes. Je confirme, j'assume. Cette fois-ci, et là on a ils rappellent en temps et tout oyo ils ont l'époque il y a FIFA de la SAP. Na moni ba Martins Massinda, na moni ba bandeko na biso Kanta Yalala. Zemi Bilamba. Kanta Yalala deux fois té. Au Tchetembe au moni yango linyoka tembe. Kanta Yalala. Voilà, au Kobaxanini par rapport à ma collègue Nayo. Donc avant la question à les individus à mes collègues artistes et sapeurs wana. Donc j'ai salué d'abord les champions du monde na taekwondo, na judo, na karatéka, na catch, na boxe. Mon agent de service et de sécurité doublement c'est champion na lemba. Donc mettre double masse pendant ce que conseil libomo poussani permet na son excellence. Même vous avez 200 kilos barudo qui sayo. Donc barudo qui sayo les destinations balamoko na kibokolo. Ceux qui siko zangi mbongo na fokolo. Tant aux autres qui bokolo mec le kamba récupérer yo. Okomona makamna yo. Donc là on a biso vraiment au monde dans la vie babaka union fait la force. Voilà. Mec le kambo yebi kenga lelo Didier Nzongo Mokonyanga na komi ko s'associer na FIFA équipe de rêve parce que na FIFA na so zota penda na FIFA il y a des grands sapeurs compétents qualifiés professionnels neti mon collègue non mais ngana grand sapeur tant déjà na ndimi personne na roboya so itozu neti ba mon collègue l'artiste s'appelle Kanta Yalala Zemi Bilamba mon frère moi la maïwana nkana sapeur mais n'est vraiment Kanta Yalala Zemi Bilamba soko tembe a se pensayo grand sapeur soko zuneti Martins Massinda et la matala mondialiste. Donc, c'est sapeur compétent, qualifié, professionnel. Ce que j'ai Nikens Bayaka, Père Célestre, nous avons aujourd'hui les Japonais qui sont aujourd'hui Cyril. Nakoya aujourd'hui ministre d'Ido en Londres. Utanganga Cyril était. Wana kutu cet individu là takabilama minene mwana mikondo. Asundola ba parents na ye na mikondo akenda ko soma ndaku moko na malueka naza na image et inondé. Cyril anda malueka. Na yebisi eza déjà inondé. Oyebi ke petit wana ote o la musinga lo moka bien. Oyebi ke petit wana Cyril ayaki na bilamba nanga. Ngab na yamba na émission. Na lobi na yo tezela mai tezela. Solo banayo. Zela na yamba na émission alata bilamba to bilamba nga na yamba ye wana. Na lobi na yo na yamba ye. Ya bilamba nani? Na lobi boye. Oui. Soki penda to loba ba vérité. Oui. Na mokomo eloko na zoloba. Moi na mai wa soki awanga nyango. Soki na loba mensonge ndenge na kozonga na komata avion. En tout cas na komate. Même avion ne zuli kambo. Batutu babika nkana bikate obi que cet individu aya plusieurs fois mikili aya plusieurs fois mboka oyo pardon kin nabilamba langa en plus cet individu il n'est pas sapé aza sumbiri tekiri
Donc il n'est pas sa selon. Il n'est pas sapé, Siri qui n'a pas Soumbiri Tekiri. Soumbiri Tekiri, cela veut dire quoi? Donc les individus, Bakenda Kosomba Bilama na ba dépôt. Au moni bisonde tozaka na ba nouvelle collection, des bataka magazine, Bilama la magazine. Ceux qui sont derrière, Bilambe Tekamite, et Zonga Kanaba dépôt vente. Au moni Boro, même les aki 10 000. Ceux qui sont na dépôt vente, au cas où on peut na 500 euros, c'est une vérité. Na 500 euros, 400 euros, même 100 euros. Si vous avez soumis écrit tellement il va vendre tout, pardon, ce qui a sombi à l'ati après à bandi koteka. Déjà, même mon Chine on a l'attaque, et ça Italie à bas dépôt. Vous voyez que ils ont un petit moko collègue, c'est là c'est là. Ils ont un jeune frère nabi son moko collègue, jeune frère moi mon collègue l'actrice s'appelle na FIFA. Sapo de Palaisie. A donc qui c'est na bon chino. Mais na lobi yo zo la Syrie là sapé. Si ko yo sanga sapé na likolo à la takatei 60. Na sa zo la ta 38 azana ta ya soso. Donc ça pango baby. Pas jusque là Dienzongo, pas jusque là. Na lobi na yo. Oyebi ke mec lokamba na utaki ko beta bango bakao debout. Avant na kisasa. Na cet individu mususu nani Azapena ki beka boy, Patrick Meka. Na beta ke kaode Zambé ya blouson. Je frappais bino na blouson. Mec lokamba, est-ce que la sap non, mais na lobi, est-ce que la sap c'est du blouson? Pour la sap, un sapé, il faut en avoir jean, tellement de bino boyena. Oui, obi ke ngamo na moni ke biso ba sapé ramikili. To la takamabe. Ah bon? Mais tellement on dit au monde oza. Na zo mona penda me ba jeune qui ba zo respecter temps. Donc nazonga Siri qui na cet individu oyebike nde na eboy auti ko selanga outrage. Ah bon? N'intervient na leka qui na collègue Nabino Mami il est là. Si ko ngamo na lobi les individus ana po bazana mouvement na bango nini ce qui équipe de France na quand ya la adoksa bango quand ya la adoksa bango Martin sa adoksa bango même ngala adoksa bango donc bango c'est des individus ceux qui ne biso ba dienzo toza sur le terrain balo baraté soko pesi mu Congo balobi donc je confie petit wana ayakin 3 fois na bilamba na nga nzambe na nga na likolo azomona nga donc ndenga zoki audace ya kusala outrage na grand sapé compétent qualifié professionnel son excellence Didier Nzo Mokonzanga ba na absence na nga soki na zongi Paris maki na bisio bokoyo kasango même mâchoire na ye et kozala déclassé. Pourquoi? Parce que vas-y. Il y a des gens battu charaté. Mike Lokamba, ngalaza lelo saper moko, tous les sapers faut ba pesanga bonheur. Même à Kamwa Media, c'est moi qui a commencé en 2010. Même qu'on a risque à démarrer les individus, il y a des musiciens, des comédiens, saper moko. Asala kangote mais tant bino ba les individus moko boye tozo aider bino telaka mutu aye ki sasa aina bilamba nanga mais na présence na absence nanga alingi a manquer un respect donc là nous ba parents na mikondo yo lobi otonga soki yo mtozo boye binda ko na salongo mais na lobi na yo kende ko tala na ba image ça déjà inondé yo lobi osomi ndako soki wapi na malweka ou na livulu soki wapi mais longola na nous ba parents na yo na mikondo api saza mwana mikondo akosa kaza mwana njili. Ah bon? Aza mwana mikondo donc cet individu na son Mike na ko s'en charger na ye n'individu mususu azotinda ye on a lobaki alia kangulu ta mela soupe ngulu abeta ba tonga ba produit Patrick Meka ye ba beta tonga produit mususu nani Trésor Ngando. Oh Trésor Ngando papa yoyo. Mais na lobi yo benga tu papa yo un individu ba lataka ba bilama minene okomona na moi boy ba blouson bazaka na ba jinte bazaka na ba costume c'est traité bazana c'est mais c'est pas des sapés mais qui on a moni pe bino pe oyebi ba kosi bino to mais mon frère tout ça là yebi ça non pe soka exemple yo ba sapé o ming na landa interview na yo o yambawa na mona te moko aleka na chemise te tous a rappelé la vérité bino pe vo boye dakabiso tano kutu na temps toza boye je commence à transpirer et bon aussi ko yo na kabakata na moyo ba manto minene ba bikote minene tala kabakata ba sapatu ba lata konje papa gifra ton
Donc pour nous apenda n'a confirmé là aux boya be bon boya la plupart ba saper rebelle na ko ba boya ba ketch mais c'est une erreur. Tout le monde a ba kester qui non kasi yango moni na lobaka ba vie wana ba kester ba papa wemba ba idikaka biso mabe na bilamba ba idikaka biso mabe ba idikaka biso ke et sapé il faut kufa na ngoti na suka et sapé faut l'attaquer chaussée mais il fait chaud okoyo kama kolopasi voilà okoyo kama kolopasi donc Mike Lokamba zwa et loko sérieux petit on a Cyril déjà dans bien azana terre soso tala yo zo benge sapé likola la taka 60 na 738 na kabakata na kibeka 3 fois qui ça je te dis la vérité na pesaye bilamba nanga mukoko tout ne vraiment bilamba nga na mbaki na plateau bilamba na yo na lobby mais yo ataka machine ote ya na lobby na pesaye bayoji nanga aya nango na mboka oyo ayebi pourquoi na benge sumbi de kiri parce que moni série tozé ko pesa batu ba musicien bilamba c'est un DVD de série kina attaque la biso bilamba OK biso tout na ko la vérité même nga na somba mais na somba bilamba pas na pona ko la tate tozé ko somba pour to pesa les individus il y a mes collègues les artistes et mais ceux qui s'appellent sur PB au meki au lati bon il y a des accessoires mais na lobby et bande na biso ki onini. Ce qui par exemple non que na administration na kola tabilamba la étiquette boité et on sait ngape moko moi jean moi t-shirt mais biso tout même nga la vérité na sapé compétent qualifié na la tapé bazara na la tapé ba HM o ba te bele ba boya mais bango soko moni ba lekawa bazobo ya bilama ba bazara ba HM ba selio mais na kuzu ba la takango apesi bango nazo confirmer au groupe wana équipe de France na poto bazaka salité bazo bank sabino mabe bazaka salité c'est des individus bazaka salité équipe de France mo bazaka salité mais la lobby ya muto yo alataka samedi na muto alataka tous les jours yebisanga na za propre ce qu'on a alataka samedi na alataka tous les jours au moni neti équipe de rêve FIFA c'est des sapés compétents qualifiés dilengo vendredi parce que biso na Paris de tozana un sapé territoire na monsieur Dakar Château Rouge OK mais bango mona bango ba samedi donc bango pena bazwa pena espoir mukuluko espoir mukulu pena donc du lundi pena vendredi beauté produit na produit ba maquillage ba sala mabumu ba sala ba matama pour bango tout batela tala batu mo ba leki na basi na kitoko est-ce que ça Didenzongo merci voilà donc japonais au Quito on appelle ça mbote prêtre oui japonais au Quito mais na lobi excusez-nga mambo de diplôme tala kaka FIFA na ezana bilemaneti ba kanta yala la zemi bilamba ba Martins Masinda et la mondialiste ba japonais au Quito ba vie Siri Mandiango mambo de Diblin mais te ba zebele ba mambo de Diblin ba ministre dit de Elonga donc yebisanga sikoyo Batouana baza sapé compétent na ceux qui to sa alliance moko na Didier Nzongo yebisanga c'est que les individus minoritaires net zela les individus minoritaires net ya petwana ki sasa na bilamba langa Siri ki na dans terre so sundola ba parane na mikondo abasuna ba parana mikondo ti lelo alukela kabango solution te ozu petwa mususu soki wana mususu na loba lia kangulu ta mela soupe ngulu abeta tonga produit 3 personnes na papa yoyo bon yo benge papa yoyo kasi muko akoya kisaso ko mone Mike ko kam o mona kaka ba manto bilama minene ba bikota minene baza posete siko yebisanga nga Didier Nzongo alliance na FIFA 3 personnes minoritaires wana est-ce que bako résister vraiment voilà parce que yango moni sap na bisope tozo 27 parce que motema mabe par exemple ngande na kikina bala mai pe bako motiver nga bako soulager nga oyebi ke Mike bana mai wana baza ko benga même ba collègue na bino ya ba journaliste ngana le kana ba chaîne na bango te ah bon baza ko tuna même batu est-ce que ba makambo ya loba pour les individus ya ba musicien ba fali ba wera ba nini est-ce que ba kangi était tala ki motema mabe OK c'est qu'on y a ça pango et qu'on va comment toi ça qui dit là
Donc, pour appeler son message, beaucoup de bateaux, ça qui dit là. Dans les chefs de Mapinga, les chefs de la police nationale de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Toi, ça qui dit là, mon général Silvano Kasongo. Toi, ça qui dit là, dans Moussala qui toque au Sala, accompagné dans la police congolaise de la RDC pour la sécurité. Il y a Mike Lokamba. Pour la sécurité, il y a Peggy Bokele, les gars réalisateurs. Pour la sécurité, il y a les jeunes journalistes qui est si. Pour la sécurité, il y a son excellent Didier Mokonziangaba. Pour la sécurité, il y a tous les Quinois. Mon général, toi ça qui dit là. Nabo c'était beaucoup de débats. Toi ça qui dit là aussi. Mais toi il y en a toi ça qui dit là. Si. Tout campé autorité. Mais bah c'est raté bah linga kango. Beaucoup de débats. Toi ça qui dit là vraiment. Dans les conseillers spéciaux de notre président de la RDC, élu par le peuple, son excellence, Massamba Kinwani. Beaucoup de bateaux, ça qu'il y a son excellence. Merci, Naba Onyo so sali opportunité ba porte fungolinga tina komaki na cité de na OIA. Na zone selo maloba poto ke na ba dédicace. Toi ça qui dit là. Toi ça qui dit là. Na bien que vous soutenir pour tout nous citer rapidement. Vous allez soutenir pas ya Vego Belisha. Dans la Suisse, Vego Belisha, mon thème ya Mexico. Mexico, la première dame, maman na Rich Andi Louawa. La maman de Rich Andi Louawa. Elle n'en fait pas comme les autres. Oui. Donc, au moni, te Mike Ngalo pe foka to kanganaka. Au moni couple au tangi. Il y a Mexico, la première dame de Lausanne. La première dame de Lausanne, maman Nari Jandi Louawa, elle n'en fait pas comme les autres. Mon thème est Vienanga, Gobelisha Fumwa Bilele de Lausanne. En tout cas, couple, on a vraiment na senga kananzambe. Baoumela. Après ça, bango belé. Parce que Basoutenaka, Didier Nzongo, en plus, Basoutenaka yo. Toi, ça qui dit là. Voilà. Toi aussi, c'est la question. Où est Kinshasa? Ou bien là, aux Arana Potoana? Musicien ni o lelo ozomona ke natikali na flambeau ya Papa Wemba na côté tali ya sap. Mais nalobi mais mec le kambo binga les autres comprendre ba ta prester oui mais que beaucoup m'ont mélangé ça neti ozu PC au tiers place ba soso baza donc ça se passe pour le bon côté parce que tout le monde appelle JB Piana azo débriller pas mal là combien de fois JB azo somba non mec le problème c'est quoi pièce maîtresse ba collection une bonne question oui le problème c'est quoi les individus na baza artistes émis baza ba saperté yango moni na zoteme bango ba lobela musique ngai dizenzo je confirme na micro ya Mike Lokamba na www.afriquelengi.tv na réalisation ya Peggy Bokele toi ça qui dit là Peggy Bokele toi ça qui dit là je confirme awa na RDC aucun individu de mes collègues artistes et musiciens même les artistes et comédiens oyo nga na ndimaka na bilamba na ndimaka bango te ezala jibe na ndimaka meta banana yao na senga ki na senga ki soki aza compétent qualifié ya tobeta na mbuzu tala 10 secondes ezebele nakobeta jibe pia na koka 10 secondes ezebele en face ya jibe pia mais nalobi ya Mike Lokamba bango baza artiste musicien nga naza artiste saper on est des collègues en plus bango na koyebi biso bazo atabilama na mensonge. C'est-à-dire quoi? Bazola tabilamba yangwanzu. Oh. Mais parce que public a Ngwanzu kota partout. Mais na lobby Mike. Public a zopé sa bon confiance. Oui que même nga disons nzonde nazar. Ce qui n'a bina lata et loko mensonge. Public peut que kondimelanga. Donc c'est des mensongers, c'est des mendiants baza ba saperte. Nga na loba ki onde nazana ki sasawa. Nazana séjour moulaï. Na sengi. Na tous les individus de mes collègues artistes et musiciens, surtout dans d'autres takemingi, na Jibin Piana, parce que cet individu a l'obéla Yuji. Donc, ceux qui ont harmonie, ils compétent, ils qualifié. Ah, il y en a donc, ça y est. Dans combien de minutes? 10 secondes. Tant qu'on a donc, ça y est. Ah, on a qui bokolo. Tant qu'on a qui bokolo, on a kokoma. Qui s'est dit, donc. En plus, na tikali na quelques années pour nous renouveler.
Pour nous les ça. Siko pour renouveler Simba, sur les 5 Siko yo. Bon, bien. Il n'est pas sa père. Mais là, tu as blamba cher quand même. Mais dans le mec qui le kamba, au yébi que nous soit que la telamba moins cher et bon ici que les kamtala telamba cher. Bango bazana, au moins les individus de mes collègues artistes MC, bazana capacité ya ko somba bilamba parce que bazo pas profitant de l'argent public. Il y a peuple congolais de la RDC. Na ba mbongo ba escroka biso. Bazana facilité à resomba bilamba. Escroka te, ba yembela bino. Te ba escroka biso. Te ba sala biso te netinga mise mota bimisanga. Nazali ko pesa fokolo nanga bazo bwa kanga ya suka ba mela melanga. C'est pas des sapeurs. Na lobi onde na kinawa. Soki nazo senga na bango na basape a awa oya Monique aza compétent qualifié ba ya oui na ko sepesa bango parce que na yebi congolais nenga zalaka bazo kima mais tangu na kozonga okomona ba kobima. Voilà, toi ça qui dit là. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, de cet entretien. Ça va dédicace tata moko mibale. On ça mot de la fin. Toi ça qui dit là. Oui, merci beaucoup mesdames et messieurs, c'était donc dans l'émission avec Didier Nzongo Mokonzangaba, toi ça qui dit là. Donc le loto yamba qui est na kata Kinshasa, bomoni il est un peu chaud. Donc j'aime comme ça mon temps à la chaîne émission. J'aime ça mon couloya, donc ça y est. Asengi vraiment. Combat. Ah oui, en plus nazo takeye les individus à porter parole nae bazo répondre ngate ngala bi Didier Nzongo naza makila libata. Basale la kabudete. On a pas ça porter parole. Mais naza na pas ça répondre. Tala. Et pas et le bisa émission on le bisara. Mais Moussa répondre. Ezala Moussaka. Ezala Roger Ngando. C'est des individus. Donc il y a pas de voilà tout même une seconde. Moussa a démarré wa pamba. Tala. Tana lobi patron on a donc c'est 10 secondes. So il va donc si patron 10 secondes. Bon on siko travailler. Ba donc so combien de secondes. Tala. Mike Lokamomoni ba jo ngana za na ngana kin. Nazana ba yodio na ko la tamé pendant 25 ans. Pendant 25 ans. Je salue ma petite sœur et bien-aimée Chouchou Natati, la femme en espèce et maman na béni. Chouchou Natati, là, toi ça qui dit là. Maman na béni, toi ça qui dit là. La femme en espèce, toi ça qui dit là. Merci son excellence. Nazon Selo Maloba. Lukelanga Mukulu. Toluka Mukulu, donc la porte est ouverte. Kofi Ote Kosalama. Sonjawa. À l'attaque, t-shirt, il y a Gababa. Ça n'existe pas. Mais Nyoswana, Bolobi Amote. Parce que vous avez complexé na bango. Non. Pas complexé. On est bien au coup d'appel à Kofi. Jamais retourné, mais nebo message au benga bango qui va président. Président, si qu'on t-shirt, on l'attaque ça vrai afro. Peut-être au Kubanga. Voilà. Non. Voilà bango, bisoto banga raté, bisoto na ranyon surtout. Kofi Aza, artiste et musicien, donc on est tout na batutu, ndé to yambio étant qu'artiste et sapeur. Mais pourquoi biso tozo lobe la musique na bango te bango bazo kota na makam na biso bilamba mais batiki la mutu na métier na ye Mike. Et pour na yo gaba bango existe raté. Bulingi na le ki sa bango neti ba mbon ba oyebi même oyebi que un artiste et comédien l'a dit Sobenzo phénomène. C'est mon cousin, les rois d'Iri. Mais tous les abas say bango nyoso batumabe nande kona yo tirabo mais la lobby bazande kona tirabo na lobby atala azan de kona mais tous là les individus na ba artistes c'est les artistes et comédiens baza batumabe donc bango na bango ça personnel il y a ba famille na bango na ba c'est juste une question na tout na donc na ba collègue na yo Mike Lokamayo pendoza na yo journaliste moko qualifié compétent professionnel koki ko tangela ka te école ou hôpital, les individus en Abatonga na Congo, s'il vous plaît. Ça va. Avant, une question, une très belle question et pertinente. Question, on les a poussé en paix. Avant de répondre, c'est mon recadrage. Didier Nzongo, Banda Bandissa, pour bien salir 20 ans et quelques. Au lobby qui est blamé aux Anango, on a plus de 25 ans. Non, pendant 25 ans. Pendant 25 ans, voilà. Nabandola Talata, aussi la tête. C'est lié sur une question. Dans le Bible. Yo moko déjà au salinini na population congolaise au salinini ou ya malonga otongi école aux ana bopito ou otongi ou ezo aider batu. Une bonne question.
Mike Lokamane na ça pour baby simbo on a ça pour baby na bilamba baby simbo. C'est pour cela lelo na ko pesa tout est conseil à côté na makambo bilamba. Les débits na bisa ki obi omoni biso ba saper tozui ba retard rebellé. Ah, vous devez reconnaître que vous avez retard. Parce qu'on a fait beaucoup des erreurs. Voilà. Toyaka séjour na bamboko muke, to kendaka ba vacances muke, to tongaka muke, on a fait beaucoup des erreurs. Mais nga Didier Nzongo n'a se réveillé. Mais malgré tout, na carrière na la SAP 21 parce que pour naibana, Isabilamba. Na carrière j'ai eu la chance d'acheter des maisons, né na sako moko alemba, individuel locataire déjà na bois qui est na prison centrale de Makala. Oyanga ba ezana ba scène na Nzambe église ba luaka. Mais na pesi na vie bango déjà préavis, mais qu'on doit moins temps parce que préavis il y a église doit ka ba 6 mois. 6 mois soka limité 3 mois renouvelable. Donc ndenge vraiment na yebo parce que na koya ko siéger. Na koya vraiment ko résider na ki parce que na zo zo musala ndé na saki on a ba relation. Bah, homme d'affaires, autorité, même la présidence. Nous avons un bilan dossier dans la fondation. Ce qui est dossier accepté, nous avons un salaire. Tant nous avons un salaire, il faut que nous ayons besoin d'un salaire. Il y a un qui se sacrifie pour aider les enfants de la rue. Ce qui peut m'accoquer Zali, quand on a mon école, mon pit. Mais dans les vérités, bandana bandana bambabilama na linga qui n'a vendre sa combo. Na ça be fort. Ba relation vanda si qu'on était vendu na mukena mingo na kozwa na ko aider mais pour l'instant vraiment faut na ba vérité na aider namté mais je vais le faire si Dieu français si Dieu le veut na balobaka nini si Dieu le veut mais comment muto sali 20 ans na poto français mo boulou mec je comprends pas OK appli na za obi ke te Congo la bien na so mona me bana mike mikolo baza kuluba même le poto kolika biso ba to sali des années na bamboka wana c'est bien baza kolobani on a RDC bamboto la kabatu ba portable on a RDC ba gressa batu Mike banana yé bon na véhicule mais là mon pé nazo zo appel nazo zo ngapé ba moto parce que dans mboka na biso ata biso pe to matala faut s'habituer nazo zo ngapé ba moto ba taxi pe nazo na portable agressement moko ezate c'est pour cela moni na fesitaki le général Silvano Kasongo na musala rusala parce que eloko leki sécurité bon sécurité namboko yo et comme non makasité hein mais quand même si mais dans les 100% dans les 100% mais toko ba pe ba 70% ba 80%. C'est pour cela que je profite aussi à saluer les généraux pardon je profite à saluer les majors Rita, la 7 dames vraiment qui a maîtrisé pardon excusez-moi bon sa place parce que monitor me capé qu'on dit ma bateau baza ko sala Moussa Kitoko. Je profite vraiment à saluer les major Cathy. Donc c'est une dame vraiment à maîtriser biso vraiment lemba même si na 100% sécurité mais 70% vraiment major Cathy vraiment beaucoup de bateaux ça qui dit là dans Moussa Kitoko ozo sala. Je salue mon petit frère Guilain Ara Tanzongo, mes fous d'Abamomi, les grands traités, piétez-les. Que l'Éternel bénisse, protège notre beau pays, la République démocratique du Congo. Toi, ça qui dit là, l'Éternel. Toi, ça qui dit là, public. Merci, son Excellence. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc ça y est. Tenga doga. Bon yo ye, mais Mike il y a que mission pour été. Bon yo ye la mission dans tout le monde ba chivete ba que l'odine. Ba ye guerre na considérer on est les individus. Voilà. Mais Mike le ko ko lukilanga mu kulutena donc ça. Teto luka, to luka. Toi ça qui dit là. Toi ça qui dit là. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je dis merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Napé Sambote rapidement, merci pour la première dame de Lausanne, la maman d'Eris Anzil Wawa, elle n'a pas comme les autres, Motema, Vego Belich, Anakata Suisse, te pécis bon vraiment, bah, Mbote. Merci au boss Eric Mandala, le patron de l'univers télévision, donc te pécis Bambote côté Azali, bon retour au pays, et merci à la prise de vie, Peggy Bokele Kelino. Cette émission d'aujourd'hui est bel et bien assistée par notre confrère au nom de Killer Kilesi. Jamais d'échec. C'est par ici que nous bouclons
cette émission avec notre invité Didier Nzongo, Mokonzi Ngaba, toi Sakidila. C'est parti, bye bye. Toi Sakidila. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.